Bonne année 2023 na bino ba nyonso bomesana kolanda bongo Mag FM Nandela FM télévision na pesi bino ba bonne année pe na souhaité bino ba bola nyonso ya mokili. Tofongoli basango na biso mokola lelo na date historique ya 4 janvier 1959 jour pour jour et sali 64 ans depuis baboma ba martyr et indépendance na yango Elvis Meti a salil bino ezali bongo fait historique ya mokolongo. Le 4 janvier 1959, Eza et Payaba historien to ba mususu ba histoire ya Congo, date où ezali ko accélérer ba marche vers indépendance pona koloba date ya entrée ya réelle démocratie en dehors ya démocratie oyo Laurent Désiré Kabila kotisaki na période ya Mobutu. Et Sengito Simba que RDC Mokolowana Kinshasa a appelé na époque wana Léopoldville et connaîtra qui ba émeute, c'est-à-dire ba mbilinga o éclata qui après que ba autorité coloniale ba interdire na ba membre ya parti politique Abako Alliance de Bas Congo ba manifester. Révolte wana populaire ezalaki na duré à 3 jours o esengeli connoté répression très violente et pas ya ba colon pour na tina ya kopekisa bana mboka ba manifester ba droit na bango. Bilan officiel ya ba répression wana ezalaki élevé à 49 morts mais ba source mosusu notamment ya Abako ezali koloba centaines de morts. Pour Natina Nayango, date oyo ezali ko marqué déclenchement ya conquête et indépendance ou ezali année peu demi après que Congo belge a accédé à la souveraineté nationale et internationale. To souligner que date oyo eza directement lié à l'indépendance ya RDC pe eza ko mérité ezala célébrer année nyonso na République démocratique du Congo. Totikali kaka na dossier à 4 janvier 1959 na yango tokitaki na Kasavubu pe to approchaki maman moko azalaki témoin oculaire ya événement yango pe ya témoignaki na micro ya FM Mag. En tout cas ça m'a partout dans la ville. Pour magasin pesa awa na biso la kaka Kimbangu. Kimbangu yaki ba portugais. Bon na ville la ka ba belge ba portugais pe ba elaka mais puis ya jona ndenge salama ekuna bokuna ba yoki ke ba ba la bote ndenge yango le tozo mona ba kuluna ba miyi zo ayekuna mvume yali ba luka pe côté na ba salade wezaka na Kimbangu mais na ville pe ba yibaki partout o ba yoki kuna na Kimbangu kuna obulo ezali kuna bazo yiba o bazali pe côté à ville ba pied pe kuna na ville ba pied mais ba tout ba kufaki ngai o kota na yo malamu kobima na yo na biloko na bango ba portugais wana en tout cas ozanango kwa bomayo nde ba ko kamondele wana ndenge pe to kendeki to ba kamati bibembe wana lokwa pe yaki colonel Chachi mutakufaka ba corps wana epolaka makasi obalibe avant to ba kunda ba corps wana il faut colonel Chachi ba kunda yenano après ba ko bazwa bato wana ba ke ko kunda bango nde elaka lundi mardi nde bibimbi polaka makasi bango nyonso to bakunda maka awa na Kimbangiste na cimetière oyo ya Maputo wana batiaka bango nyonso to po biso na lero wana pe totanga toyeba tango toyaki bana mike fo boza pe na mwana epo ko kotalaka boyebaka nini bana topekisaka bana me biso pe nyonso touti kaka na étape wana batie bango nyonso na clôture 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 ya nani ya sima ya clôture ya nani te mais bakamati le quoi nani bazinga bango na ba chaîne ba commis ce sont des voleurs ndenge nga na vivre ka yango wana on a le 4 janvier wana na 10 ans. Mwana mboka Fabrice Estache yepe alobelaki mayemalekaki le 4 janvier yango. Lelo ozali komona le 4 janvier ezali journée à martyr à indépendance à République démocratique du Congo. Lelo pe à l'occurrence tozali na férié ce qui gouvernement atikaki yango tolinga tozala na férié te. Ezali date oyo ezali ko rappeler biso peuple congolais ndenge toyebaki kozwa lipanda
parce que bandeko na biso ba congolais ba kufaki et biso ba etotikali totikala toujours pour na commémorer date ya le 4 janvier chaque année. Boyebi yango malamu ke mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yazalaki bongo na engomba mbujima ibisika nini akendaki kolandela lolenge kani misala ya projet Chilejelu ezali kolekana kuna kasi na yango abimi satisfait na oya akutani nango sur place. Elvis Meti. Tango bato mosusu bazali kobeta masolo ya ram côté mosusu ezali kopesa pasi na baimboka kotala que situation ya détournement ezali ko s'aggraver na kati ya gouvernement Félix Tshisekedi oyo to bengi gouvernement ya ba warrior. Et sengeli ko retenir que na année dernière ezalaki fustigé introduction ya taxe ya ram o wapi ba congolais ebele ba telemela mais sans succès et sengaki kaka intervention ya yemoko mokonzi ya mboka pona ko supprimer taxe wana o ezalaki destiné à prélever montant quelconque pona tina ya ba utilisateur o basela ka ba réseau mobile kasi destination ba fona o ezali ko équivaloir na montant ba millions de dollars et yebana tenzela ekenda. Si Mabasanza après koyoka que na monoko ministre oyaza en charge ya télécommunication Augustin Kibasamaliba keba fonwana et ezala destiné pona ko construire université na Mbujimai et ezali kokamwa lolenge kani traçabilité ya mbongo wana ekomela pona construction en si longtemps que ezalaka destiné ekota na caisse ya l'état. D'autre part, motuna eza kotunama, est-ce que réellement bambongo wana nde sengilaki etonga université to ezalaki na compétence ya ministère ya ici ko engager ba moyens sur financement ya gouvernement pour que université ya Mbujimai ezwa construction pe et servir na population ya ville wana. Kokamwa na dernière minute eza annoncé que mbongo wana ezalaki destiné pour que etonga université na kati ya ville ya Mbujimai même pas c'est-à-dire foin mbongo wana ata 0 francs et salate bota la binomoko niveau ya ba travaux esika esukela ata kutu na lento e komate on dirait kaka na mbongo ya ba brique kota na poche ya ministre makambo ya boye nde tozali ko déplorer na kati ya gouvernement o tozali kotanga ba détournement de millions de dollars o ekokaki ko servir social ya population ezala malamu kasi eza destiné na ba poche ya ba particulier on dirait kaka congolais ezali babe topé pouvoir ya Félix Tshisekedi eza na problème ya koluka ko confier bana ya mboka sadi ba kwantombolo bango moko na misala ya botongi pe na misala ya ko servir population kasi résultat na yango ezali komona na te. Naboye to exhorter population pona tina koeba ko sala ba choix malamu esika wapi kobimela ba ministre pe ba député o ba kozala na souci pe ba kozala très compétent po ete kimoyibi pe détournement ezwa lisusu esika na yango te na kati ya gestion ya choses publiques. Centre Dominique Lecoeur ezali esika malamu esengeli na yo mutobela tamulai betatu pe okozwa lobiko na lombango. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo po
pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur, prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuni ngai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Mwana mboka Christophe Mboso akitaki bongo na Kenge bisika nini akendaki kozwa yaye carte d'électeur. Bureau d'enrôlement. Nous sommes venus nous enrôler à Kenge 2, notre milieu natal, parce que nous voulons nous présenter comme candidats aux élections des députés nationaux dans le territoire de Kenge. Mais nous sommes venus nous enrôler ici, mon épouse et moi-même, pour encourager la population de Kenge et la population du Kwango et l'ensemble de la population du Congo à se faire enrôler massivement pour voter au mois de décembre les députés nationaux, les présidents de la République. Nous sommes venus obtenir notre enrôlement pour voter le 20 décembre notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'affirme qu'il y aura élection en 2023. Que ceux qui doutent cessent de douter et qu'ils se mettent en règle, candidats et électeurs. Ezalaki pe na tour ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba oyo pe accomplir devoir civique na ye ayebaki bongo pe na kosanrole. À la population de pouvoir voter. Et j'invite vraiment toute la population, bien sûr Kinshasa, mais toute la population dans toutes les provinces de s'enrôler massivement. C'est capital, l'enrôlement, ça détermine l'avenir du pays, le point de vue politique, les choix des dirigeants. Et vraiment c'est une opération que tous les Congolais devraient pouvoir s'imprégner et pouvoir effectuer. Vraiment j'invite toute la population à s'enrôler, et massivement. Mwana mboka Eustache Fabrice ayebaki na kopesa makanisi na ye na mambi matali baike mususu balobi ete Christophe Mboso na passage na ye na Kenge ayebaki bongo na kobanda bongo campagne électorale na yango ya lobi boye. Message ya président de l'Assemblée nationale, ezali message oyo azali juste kosala interpellation na population congolaise. Baïba juste pour renouveler le mandat na président de la République. Mais ali message oyo a lancé pour na ekende à la contre ya Mibeko ya Mboka. En tant qu'acteur politique, tu ko encourager pour continuer la même mission dans la province mususu yo etikali. Seni tango akobongisa badati ya propagande pour mona to kosala ba descente sur terrain. Et neti ngai lelo nazali na média seni te mutakoyi kopekisa ngai na lobela makambo itali pré-campagne te candidat na biso azali ya koyeba non et yé président de l'Assemblée nationale a sali juste interpellation na population bazwa conscience pour na ko renouveler deuxième mandat na président de la République.
Lievenda ye o azali moko ya lisanga ACP ayebaki pe na kokende kozwa ya ye carte d'électeur na yango azalaki accompagné na base na ye. Bolanda ye na micro ya Papi Vangu. Eindaki mabe mokolo ya lelo na komini ya Kasavubu epai wapi vrai mwana ya mboka leader ya Kasavubu ya Tongo Fiti honorable Lievenda Ekabulekedi bakiselaka le petit frère de Jésus-Christ oyo azali candidat député provincial ya district ya Funa na kati ya parti ACP oyo kumba makaepa ya gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka asalisaki mobange na carnaval toujours na cadre ya s'enrôler avec impact na idéologie. Bosimba pe boyebake carnaval oyo ebandaki na siège ya parti ACP oyo ezwami na commune ya Kasavubu na Avenue Lopori. Ezalaki opesi mbwa boyi koyemba kobina na rythme ya fanfare, c'est-à-dire ambiance ezalaki makasi na ndenge ya défoité. Fiti honorable Lievenda Ekabulekedi le petit frère de Jésus-Christ atambolaki makolo na base na ye elongo na molonga ni pe na bana na ye ti na centre d'enrôlement pona kozwa carte d'électeur. Lokola azali candidat député provincial Fiti honorable Lievenda Ekabulekedi le petit frère de Jésus-Christ azangaki te ko inviter population ya district ya Funa surtout bana ya Kasavubu nyonso bakende ko se faire enrôler pour et permettre bango baleka na maponami kitoko. Je me suis présenté personnellement pour suivre l'exemple du chef de l'État, l'exemple de tous les responsables qui se sont présentés dans les centres d'enrôlement pour faire leur devoir civique. Parce que les élections, ils vont bien se dérouler comme on l'a suivi avec la CENI qui a présenté le calendrier correctement d'ailleurs. Donc moi j'invite toute la population de Kasavubu, j'invite le maman, j'invite le papa, j'invite les jeunes, tout le monde à venir massivement dans le bureau de vote, apprendre à se faire enrôler. Donc je peux le présenter, j'ai ma carte, elle est là et je me suis enrôlé. Donc je vous invite aussi à faire comme moi, à faire comme le premier citoyen de la ville de Kinshasa, à faire comme notre président de la République. Venez vous enrôler massivement et nous allons nous approprier ces élections. Car maintenant, nous voulons amener quelque chose de nouveau. Nous voulons amener ces changements au niveau de la classe politique. En tout cas, esalaki eloko bako sabinote commune ya Kasavubu ezalaki tombe na ndenge ya mukete pona ko accompagner candidat na bango na ba élection législative ya 2023 oyo. Boyende ezala. Tosali constat que na ville province ya Kinshasa mikolo misala ya cuirage ya bakanivo ezali ko beta madada pe ezali ko salema kitoko kasi regret na biso ezali kaka na niveau ya que soki basilisi cuirage yango ba imondis tope fulu oyo babimisi na kati ya bakanivo bazo sundola ngo na babalabala pe na yango Laetitia LMK asalila kibino réflexion oyo. Ba autorité bayokaki kolela ya population lokola ville ezali kokoma inonde pe batu bazali kokufa mingi à cause ya bamvula oyo peuple bapesaki ba raison soki ba venu to pe ba quartier na bango ezali kotonda ezali manque ya kokure ba caniveau nyonso ya ville province ya Kinshasa la plupart ekoma nango boucher nde ba autorité ya ville province ya Kinshasa na cadre ya Kinbo Peto babandaki misala ya kokure bakanivo ya ville province ya Kinshasa kaka ndenge bozali komona soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarque que bakanivo mingi bakomi kokure yango ya pasi ezali que malgré misala ya kokure bakanivo ezali kosalema constat oyo tosali bazali kotika basalite kaka pembeni ya kanivo ndenge bozali komona oyo ezali kosala pasi
mpasi mingi soki bakure ole baevacue yango bazotika yango kaka wana. Zoka nde tozali na periode ya mvula soki bazali kotika basalite wana soki mvula ebeti ezali nango kozonga lisusu na kati ya kanivo oyo ezali kosala ke ville province ya Kinshasa ezala kaka inonde soki bamvula ebeti. Na yango wana tokosenga kaka na ba autorité ya ville province ya Kinshasa kozwa likanisi ya kosala musala ezali malamu kasi misala yango pe boko misa yango tina suka po ville province ya Kinshasa ebosana oyo etali inondation soki mvula ebeti bokire bakanivo etikala polele mai eleka na kimia population pe bazwa kimia. Boyoki ozali alanga nzembo oyembaka kitoko ozaka na posa kosala musala ya qualité ya bien to recommandé na studio Liloba po ebana ko enregistrer na lolenge esengeli single album to pe maxi single na yo. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitar ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Bonne année na bino ba nyonso bozwa kiliba kwa kolanda Mag FM ya mokolo lelo na yango tika na pesa bongo mbote pe na souhaité ba bonne année nanga na moko ya biso ya kotala biso uta mikili ya États-Unis to bengie Trésor Lumbu. Merci pour na manso yo sali na bo sanité Randi Mutombo na Sudaf a kolanda biso pe na pesi un grand merci na équipe technique wa compagnie ki biso na mokolo lelo Francis Peta zalaki fourre au moulin à sali musala kitoko tikato yeba na kopesa yeba encouragement to bo sanité papi vangu yepe atikala kisimate kasi na nzela ya technique to pesi bongo merci na dame da Cruz pona lelo to suki awa to kutani bongo lobi pona basangu msusu.